internet eza ya kolinda na ndenge ya kosakana te. Concert le Vangantama Weranson. Après concert, nini elekaki. Bandeko babolingo ça pas Saint Figaro le Sumo les Garati. Héritier Watanabe. Après concert héritier Watanabe, nini yango elekaki. Est-ce qu'il fallait pour pas le plus fort na musique congolaise ezaye? Tokolobela nyo surtout awande Banza London face ya producteur ya fallait pour pas. Ba musicien wera bakini. Alors to ko englober nyo surtout na kati awa to pesa bino un vrai sango na ba cause na bango po mutu oya bombi dinara tozana ye. Mutu oya bombi dinara na pale abeti singa tozana ye. Voilà, Saint Figaro, nous avons toujours le Sumo les Karaté, Mibara Monabino, tout va fan club, total partout dans le monde. Oui, parce que Awawa, le Sumo les Karaté, tout le monde a besoin de pour te finir leader mon côté, pour le bandé vérité, et à Makambo et Leki. Voilà. À toi, Dodo, Maziza, mon Schengen, ya propre Mibara Monayo, Ange Duval, Kassongo. Mbote na Alex Team de Mbanza London dengzalaka toujours et pourquoi pas bino ba fan club na nga okotala ngani partout dans le monde. Saint Figaro votre humble serviteur. Voilà. Toujours bandanano na ba concert où les kaki la fois passée. Samedi dimanche le 3 le 4 juillet, le 3 et le 4 juillet. Prestation héritier Watanabe les kaki ndengeni. Tomoni bato batongi bato balobi bato bapesi ba kombo. Maintenant tout ça la analyse to yaka na ndenge ya bien to préparer terrain to do bato za la partielle. Héritier Watanabe sur les podiums, la podium héritier Watanabe 5 sur 5. Kolata oui, koyemba oui, mais eza na ba irrégularité oyo bato ba remarquaki surtout de côté public. Côté public, c'est parce que héritier Watanabe côté qui m'a bloqué yangia manakati ba créer ba sel yo ba nini ndelekaki elekaki très kitoko. Alors côté bato ba sepelaki mingité surtout bato o ba kota kité na kati ya concert na kata Zénith de Paris ba monde ba leka batonga mwa mingi. Eza na mutu moko te à part Fally Ipupa oyo asali soda out na Congo na kosa binote. Héritier Watanabe a fait son plein ndenge na ye na capacité na ye oyo azwaki. Mais capacité oyo tozolobela oyo c'est normal peut-être zaki ya ngoti. Mais na oyo koki balbaka soso aliaka na mulai ya singa na ye. Ce qui est vrai que na mulai ya singa na ye akoki place où il fallait akoka. Na yebite so vous comprendre na place wana. Alors, tant artiste, il y a déjà body language, il y a artiste, il y a Héritier Watanabe sur le podium, très content. À ça qui n'est pas comme on va fan naé, alors à PC bango de best, ou yo la kaki bango à pesa bango na kata de Paris. Coup de chapeau naé, ma boko naé ndenga zalaka toujours, ndenga zana ba musicien naé, ba continuer ba tourner na bango kala mingi te, ba mona date ya sika, ezali kobima. Otozo ba nungu, soit disant que les 12 soit quelque chose. À Robert featuring, à Robert concert, moko invité comme Fally Ipupa. Et ça nango la news ya solo pour les 12 au monde que Zénith de Paris, et ça bouquet pas héritier Watanabe ou bien Fally Ipupa. Voilà. Voilà makambo ya Zénith de Paris, ya héritier Watanabe. Mambo masobele ya Noël Ngiama Weranson Makanda. Concert le 4 juillet na kati ya Forest National. Bato ba bengi, bato ba lobby, tout ça. To sali ba enquête na biso. To bengi bato o to benga bazalaki na kati ya stade, na kati ya Forest National. To bengi na bato o bazalaki na libanda ya Forest National. Ba yebisa biso, qu'est-ce qui s'est passé na soirée le Vangantama Weranson. Weranson a presté le 4 juillet na soir. Ba image belé bimaki, o bomone o te Weranson ba beta tango batie fo batie na podium à Weranson, donc basongi pour bakati balakisi tango balosala ba mix ya ba son, ba balance bloc modèle wana de mona mo polele. Oui, c'est vrai nazo bandele loko oyo c'est vrai que Weranson a sala qui sold out te, mais Weranson aussi a fait son plein na ndenge na ye. Po salle nyo surtout ezalaka na configuration nango. Salle nyo surtout ezalaka na ba capacité na yango. Olingi à 100 000, okozwa 100 000, olingi à 20 000, okozwa 20 000. Alors, le Vangantama Weranson a soit qui oyekoki
na Mukongo na Mongongo na ye parce que forest nationale les a de 8600 si je me trompe pas. Mais bon monaki tant ouvert sur la bande ko beta na sortir liboso bat bazaki ebelé na libanda donc to vérifier pourquoi bat bazali ebelé libanda et bazoli ngako kota te na kati. Donc comprendre que non ba jeune ebelé na kati ya mikili bande ko nga distraction bat ba comprendre que ba jeune ebelé na mikili te ba concert rataka trop ba komi ko zonga mikolo yo ba bilamba ba sombaka kala ba bombaka na ba somba esika tant ko lata ngo ndozala te ba ko profiter siko na ba concert ba ko la kisaka na bilamba surtout na Belgique ba concert mingi beta maka ba côté ba Paris ba Belgique ba concert beta ma penza trop tendenge zalaka alors ba saper ba eki belé libanda ba sala ba défilé de mode bango ba so beta makolo ba so de la bilamba. Alors, bato belé o bazaki libanda ba otala bango, oleke bazo ka ba la ba place na bango na kata ba concert. Ba yebi ke non, balinga te ba kota na kata concert ba mona ya Noël Weranson. Mais ceux qui ba raté ba saper libanda ba mona bango le sous-sauté. Ya bon nous ba vidéo wana miki c'était des gens o bazaki libanda pour na kotala beaucoup plus ba saper o ba kosil sa na kata concert. Et parce que mbilinga bakanga porte bato bakota te tout ça alors bato même qu'on dit ko s'agiter moi agitation moi ça kana boy mais à part ça les concerts et les vangata mabomona libino moko spectacle na ye zaki nango très bien mais loko mususu batu basali remarque pas les vangata ma Weranson na ba sortie ya Weranson babi oui bon il a rien à prouver oui mais na ba sortie nyo surtout o les vangata ma Weranson na sala c'est oyo kaka ba monyango ese un peu malili par rapport à sortie de surtout au asala. Alors ezaki na motif nini, ezaki na ba problème nini. Oyo il fallait les varantama abima na modèle wana. Alors beaucoup de personnes ba commentaire na bino, est-ce que bo sepelaki na ba sortir les varantama to bo sepelaki na yangote. C'est parce que là ça sabino bolinga te ba kozala toujours na loko ya ko critique. Bolinga te bato bakozala toujours na loko ya koloba na kati wana. Et alors pour le moment les vangantama bana wenge muzika bango moko génération berceau bango moko baza na esengo ya komona ndenge dadi na bango abetaki bongo ndenge dadi na bango abimelaki bomona ya pumbuka bomona wota likolo kita na si bomona na ba cheval bomona na ba hélicoptère bongo mona so ndenge nini abimaka kobima makolo bomona c'était peut-être Oba Préparaki, ou bien c'était Oba Préparaki, c'était un province de ce modèle. Les gens critiquaient, bon, tu sais, le Ngimoko, il y a un Tiembo, et c'est comme ça, dans le podium, on va critiquer, on va dengue na bango, soit disant qu'il y avait des espaces, na kati ya podium, et derrière ça, qui mpiaka. Je pense que, sur la zone sima, vous comprendrez, n'expliquer qui il est, pourquoi, bah, moi, bah, doucement, miki, zalaki na kati. Du ya ba saper o bango la bilamba na bango ya kili kuna na kati ya na libanda ya stade ya libanda ya salle. Voilà, je pense que la pesi sikoyo na lobby oyo na lingaki na loba. Nabi ke boze la rubrique oyo boze la rubrique o pour le moment. Rubrique nini bandeko ba bolingo ba musicien batie poids tout la mwisi ya zaza. Eza officialité na kati wenge muzika maison mère. Bati quelque publié te kombo ya musicien oyo akimi. Alors officieusement alors bien officieusement eza officialité mais la officieuse ndenge na lo banabino lelo batangeli biso bakomo ba dinara qui est parti. Batangeli danseuse wana et Alfred Solo le ndoki ya wenge muzika maison mère depuis a intégré wenge muzika maison mère ya le Vangantama Weranson na sala plus de 3 émissions onga na yebisa kabino ke non le Vangantama Weranson a sala ki erreri la carrière na ye na depuis atikana na bato na génération berceau oyo erreur grave oyo Weranson asala ezali kozwa Alfred Solo na lobaka on a répétaka yango à tout moment. Alfred Solo malgré tout a autant na gospel mais c'était un grand sorcier. Alfred Solo un grand sorcier nga na loba yango obenganga bobiki na sala déstabilisation no déstabiliser ba concert ya Weranson.
Malgré tout voyage le bosso sala kawana bazonga wana Alfred Solo a donc se préparer asa makambo o asali na wenge soki lelo bozomona ndeko na biso Angola Solo na ba difficulté ya modèle oyo na ba attaque ya danger oyo Angola Solo azui ya kosala ba accident ko ya kolota bandota mabe kosala makambo soto mabe mona batu aza ndenga zalaka te na standard na ete ekulu ya Fred Solo to lobaka na bino ngai personne bozo sa ba bloque beleza na tomber du ciel TV par l'extrême na lobaka ya ngoke Alfred Solo c'était un grand sorcier akoyem da koti c'est envoûtement oyo bato bakima yem da koti c'est que faux esprit oyo c'est Alfred Solo Alfred Solo Alfred Solo faux esprit na ndenge ya kosakana te nyoka serpent venimeux aloki baninga changer bango moral ti ba dina ka kenda poto ba beta ba concert ba raison ala sport kim envoûté bango na dans ces wana déjà ça on kota déjà dans ces wana bandaka l'esprit na Congo zaka nga puka po no makamso no za bala moté on obi mais on a écran te afandisi Angola Solo na touche abu kala ke maladi tour à liboso boyeba ki ngote ngam na ki ko dénoncer yango na TV abu kala ki Angola Solo maladi tour à liboso ba prière azonga abite tofu na barré na nzela rep kamata bokele ebo accident ya no way uta place moko te mona batasala mama na accident abipanze bukana tala kaka wenge ezali orchestre monene o batika ka musicien na bangoti mais Alfred Solo avegla batu no surtout na kata wenge ba maître ninja ba CG katakata ba Dr Pichu avegla na yemo le vanganta ba wera so avegla bango ba mona ko makamba Angola Solo ko te ba kipe ko yeti alors mutu ya modèle wana toto bandoko dénoncer boyo kakati pourquoi na benga émission na var to soma kasima to zuma kambo za kana to la kasimi dans na présent to be place ma bezali oloba o Saint Figaro mutema mabe olinga ka we ranson te ozo déstabiliser makambo de kana wenge na ko déstabiliser kate na ko bandaka ko dénoncer bato o bayaka sala misala mabe bato mitema mabe okimi na poto akono lia batu na poto Alfred Solo tala olimpeso place ko batama place bido boyambiye akobondo lia bana na bino akosa bana sa solo ndende ando simba bomba nyonyo ya basoto bana bana sa pa ono le kabango ono kufa na poto likula Alfred Solo même so kisi yake na wenge simbite dendi akoko lia mututi vraiment esa soni na ba age na bino dinara koki dinara so na carrière na yo ta bato quoi c'est héritier ko ki mape wera sonte na série wana donc ça repela nano akoki mane pe wera sono na poto akasali ndule na yenge simba po simba ngotse de loza na azala nango bozo ka chance mususu boza pena ba leader minene la peine leader munene sepela pour okozwa ngenge bato ko matisa yo bato ko linga yo obi pourquoi c'est les a mal aimé pour no makambo yo lobi obi ça sorti médiatique moko boy obando finga wenge pour nini okimi okila ndenga mabete na ndenga mabe bato bando finga yo bato no finga yo ono sali nte bando répondre obimi makako obimi mwana mabe pa weranson ale babibi la kelmabe et banda kolanda yo. Voilà. Saint Figaro autolobi yangwana. Une chose, on a sepeli nango lelo. Nalobi Fally Ipupa artiste oyoyo aza commercial na Congo lokola ye pour le moment azati. Pourquoi nalobi boué? Fally Ipupa pour le moment, je m'excuse, Fally Ipupa pour le moment aza artiste ozote ka koleka ba artiste nyoso tu na Congo. Fally Ipupa na ba plein osa ba plein koleka artiste nyoso tu na Congo. Fally Ipupa na ba concert na yo te ka ba billet osa ba sold out koleka ba artiste nyoso tu na Congo.
Voilà, Tony Yenabisoté. Et là, on y a malade dans le ACP na place wana. Un producteur il a fallu pour oser mettre en octobre. Sold out c'est Salami, sold out c'est Salama qui guichet fermé aux ala. Un mois d'ambu na ouverture ba billet concert en octobre, ba billet sili déjà. Le billet sili déjà na mois sur na fin du mois de juin avant tout compte juillet. Plus de 20 000 places sold out. Bande quoi bolingo. Producteur abimi na journaliste pour ba pesa compte rendu. Producteur abimi na journaliste pour expliquer. Ce qu'on yebisa ngai. Combien d'artistes na bino, combien de babé grand banani, ba musicien na bino, ba leader na bino, ba zoa producteur ba yane na plateau, a zoa ta journaliste ba salata moi interview il y a 5 minutes. Pourquoi? C'est parce que bango ba comme ba producteur et ba concert na bango. C'est pas ba producteur ba kima, musu ba comme ote coproduction, te mettre tout ça la coproduction pour alingo liaka bon pour bikeno o canceller nos concerts na yo. Ba musu ba comme ote ba ezo ba te tozo ba te master na yo ceux qui proche na yo ceux qui ndenge ni fan na yo a comme ceux qui producteur qui coproducteur sont producteurs. Tous exemples à falloir pour passer pour ça azo mad. Là que surpris dans fallait dans là. Producteur a bim la TV, il répond aux questions un journaliste. L'article a bien moins quelques secondes, quelques minutes bolanda. Fallait pour pas producteur naïe. Il y a autour dans London City à répondre à ma question. Non, à la salle. Et alors Bino. Alors Bino, ma grand leader. Kabino momo que nota la salle, kabino momo sala ba interview, ba producteur na binoté. Sony. Voilà, c'était Saint Figaro. Tout à l'heure nous les bandes à London na producteur, il a fallu poupa et bon to zonga pour te clôturer celle na biso de tous les cas. Mais moko comment ozo de basé kaka fali poupa ba artiste belé pe bazana Congo. Ba faire gola bazali, ba héritier bazali, ba wera bazali, ba jibim pene bazali, mais comment ozo de basé kaka pa fali poupa? En fait, na popularité li banda ya France na diaspora fallait plus connu que ba kombwana nyoso tangi. Lobby Fallait za commercial. Fallait zo teka. OK. Ba artiste nyoso ba teka. Mais comment expliquer on a UK ba producteur basé belé. Mais ba producteur muso ba sta ba date. Ba date les simbate. Bon, ça, c'est un professionnalisme, hein. Les problèmes, c'est que ben, ça artiste, c'est un problème, parce que l'audience n'a pas en wapi, aux audience wapi. N'a pas audience. Au lobby, aux na CV, premier athée. De tout le bas, est-ce que va prêter, monsieur Bazar, le CVT? Ouais, c'est ça le problème. Bah, la CVT. Donc, cela veut dire quoi? Yo, bimigamba, mon obet sa wera. Par wera, obet sa banane. Tout le monde, il y a des collaborations, artistes, moi, fallait bête, en allant à UK, à London City. Conseil, on a, ezaki, reporté, bah, le bec Ebola. Ils en a UK awa. Mais est-ce que vous avez risqué? Nakata yuko zo ben ça fallait pour pas. Parce que vous avez Ebola awa. Bon, je pense que Ebola réel. Donc Ebola solo. Bon, Eza solo mais est touché dans point il y a ba événement na UK awa parce qu'il y a plusieurs événements au Salema. José dit ta auto beta kalate awa. OK. Tu vois? Ouais. Et touché dans le UK dans. Question sur na tout na yo. Question ils a piège dans ça là en tout cas lim sangai. Est-ce que fallait pour pas sold out ou sali lelo? La première date le 25. Bato bazolo ba 3. Balobi nini sur mais ça. bazolo ba ke mais moko ndiro sali moi ba tricage mo boy. Voilà. On a des retours dans le plateau il y a voir il y a Saint Figaro, je crois Bolandi producteur na journaliste ya fali ipupa ndenge ba pandinte. To te défi bino beta ba concert abinene, to te défi bino bozada danger, bo bimse ba producteur na bino to mona bango. Voilà. Donc, continuez la prochaine épisode, nulle part ailleurs. Variation Figaro. Cheers.